Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Lelo mokili célébra qui journée mondiale de la poste en République démocratique du Congo. Ministre Petenti comment Mboko Augustin qui basa maliba sala qui message moko pour l'occasion yango. 23e réunion ya conseil de ministres salama qui mokole lobby vendredi 8 octobre 2021. Pezala qui présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka sola kina bakinwa na meeting monene o salama qui na Sainte-Thérèse mokole lobby vendredi 8 octobre 2021. Walande quelques sujets autres ko développer une édition na biso ya KNB ya mokolo lelo wapi nazali na plaisir ya ko présenter les bino yango pe na souhaiter bino bolanti malamu. Mbote na bino bandeko balandi tika tito fungola édition ya mokolo lelo na kolobake meeting ya lamuka esana maki kitoko kaka ndenge ezalaki prévu pe ezalaki na kati ya Sainte-Thérèse esika wapi Ngobila salaki meeting na ye mokolo ya lobi tokozongela bino na ba force d'état na édition na biso ya mikolo ezali koya. Kaka ndenge na lobaki ne bandeli lelo mokili célébra ki journée mondiale de poste et puis l'occasion yango ministre ya Petenti comment na Mboko Augustin qui basa maliba salaki message moko pour na occasion yango. Congolaises et Congolais, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, le 9 octobre, il y a année nyonso mokili et célébraka journée mondiale il y a poste. En tant qu'autorité gouvernementale en charge il y a poste, na souhaité na ba poster nyonso pe na ba famille na bango fête et l'âme. Na remercier Union Postale Universelle Oyo a décrété que journée mondiale il y a poste il y a année 2021 na thème Oyo ya innover pour la reprise. Thème Oyo ezana motuya mingi surtout na contexte Oyo wapi tozubima malembe na pandémie Oyo ya COVID-19. Mutu moko te ako ignorer que pandémie ya COVID-19 et paralysé qui parti monene ya secteur postal international pendant ba mois et belé. Na contexte Oyo ba opérateur postaux ba sengeli ko créer ba méthode ya sika Oyo et ko permettre na poste mondiale à redécoller pour ba client bazala servi ndenge longo bani. Chers Congolais et Congolaises, poste Oyo ezo innové et koki ko s'adapter na ba réalité ya sika ya mokili. Na mission na ye ya ko servir ba communauté humaine. Biso nyonso esengeli tozwa leçon pour la pandémie Oyo ya COVID-19 pe to comprendre que to koki koleka na innovation na secteur postal. Yango eko permettre na poste éthique à la compétitive na scène mondiale pe ko sala face na ba imprévu nyonso. Innovation dans le secteur postal dans le monde et sa force motrice Oyo et que permettre na ye à zonger la activité na ye nyonso avec efficacité après pandémie Oyo ya COVID-19. Na tango Oyo ya numérique poste et koki koleka na commerce électronique mondial Oyo et que permettre na entreprise ya mokili mobimba bateka biloko pe ba produit na bango en ligne. Yango aponi poste na raison ya réputation na ye ya fiabilité pe na coût abordable na ye. Grâce ya chaîne moko logistique résiliente, ils ont intégré sécurité frontalier pe ko faciliter ba dédouanement poste ils ont constitué guichet moko unique pour les transportateurs. Tango COVID-19 et frappaki ba mboka nyonso ya mokili mobimba poste et lukaki ba moyen pour na ko maintenir ba prestation ya ba service na profit ya ba communauté wapi tokozala nango na journée mondiale ya poste. Chers compatriotes congolais et congolaises, depuis étant indépendant ya République démocratique du Congo pe ko tala na période coloniale sous après indépendance, par service postal et zalaka toujours considéré le cola service moko public et lingi koloba besoin moko ya collectivité wapi pouvoir public et singeli ko se satisfaire. Nakoyeba ba règle ya gestion ya droit administratif nako s'appuyer na ba plan ya développement. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poste il faut et comme entreprise Oyo et ko banda ko générer ba recette considérable Oyo et ko contribuer efficacement na budget ya mboka. Depuis ba siècle poste aidaka ba nation ya mokili
pour à se développer pe les sous lelo a sali ba effort considérable pour na ko réaliser ba programme ya développement durable na horizon 2030. Lokola tozo fêter lelo journée mondiale ya poste to célébrer confiance, fiabilité pe sécurité oyo ezo caractériser ba service postaux ya mokili mobimba. Pour na kosilisa ba propos nanga na koloba ke poste il faut ezongela place na yepe et comme infrastructure économique ya motuya mingi na République démocratique du Congo. Et kozala toujours réseau ya proximité, ya confiance ou ko faciliter na mise en œuvre ya politique publique pe lisusu population congolaise et ko bénéficier na service de base na ba tarif moko abordable pe uniforme oyo e ko couvrir intégrité ya territoire national. Que vive la poste congolaise, que vive la République démocratique du Congo, que vive la journée mondiale ya poste 2021. Paix et l'autre côté et qu'on remplace poste. Je vous remercie. Bolanda, 23e réunion ya conseil de ministres ouais Salamaki Mokula lobby vendredi 8 octobre 2021. Pesa qui présidait na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba détail pesa mi on attend siata. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui 23e réunion du Conseil des ministres P5 points des alaki à l'ordre du jour. Il y a liboso communication à président de la République. Il y a mis balai point d'information. Il y a mis ça tout approbation. Il y a relevé. Il y a Conseil des ministres 4 examen. Il y a dossier 5 examen puis adoption. Il y a texte. Il y a communication à chef de l'État et alaki bongo sur 3 points principaux. Il y a royeba. Il y a liboso victoire. Il y a léopard. Pour être mokondiamboka a salué qui victoire yango pe a félicité qui batu nyonso oyo ba participer qui pour être victoire oyo ezala malamo encourager qui staff technique pe ba jouer ya kosala makasi pour na kotikala na même élan pe ko arracher ba victoire oyo etikali pour ami balé ezala qui par rapport ya ba corps oyo esalema ki na Fonds monétaire international les sous-présidents de la République a exhorté qui ba membre ya gouvernement na bonne gouvernance pe civisme côté ya point d'information étape administration ya territoire vice-ministre ya intérieur a informé qu'il y a un conseil des ministres que état ya territoire ezali calme à part quelques faits ayant ndeti likambu ya désignation ya président ya Seni oyo ezomela pe ezali ko chambutu mutu tisikoyo côté ya COVID-19 ministre ya santé publique a informé qu'il y a un conseil que baisse ya baka ya contamination ezali makasi pe ba atelier ezali ko banda kalate awana Kinshasa pour assurer bonne administration et vaccination. Côté économique, gouverneur et banque centrale à Talisaki, situation économique pe stabilité oyo ezali constaté nangambu na bango donc makambo nyonso ezali kimia. Côté approbation, il y a relevé des décisions, il y a conseil des ministres adoptaki relevé des décisions, il y a conseil des ministres il y a vendredi 1er octobre 2021. Ministre ya média a présenté qui na conseil des ministres grande ligne ya état généraux ya média 6 oyo ekozala na thème principal quelques perspectives à l'heure du numérique enjeux et défis du développement. Après débat et délibération projet et salaki adopté. Gouvernement Lisusu a adopté qui projet de loi autorisant prorogation ya état de siège Lisusu pour la durée il y a 15 jours. Kinshasa et l'équipe partout. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa solaki na bakinwa na meeting monene o esalamaki na Sainte-Thérèse Mokula lobby vendredi 8 octobre 2021. Reportage ya Nomi Pilape Peggy Ilunga. Ezalaki mbala ya liboso ute élection na ye na mutu ya ville ya Kinshasa, gouverneur Jontini Ngobilambaka s'adressaki na bakinoise pe kinois na meeting populaire oyo esalemaki vendredi 8 octobre na terrain Sainte-Thérèse na commune ya Njili. Bondi melanga chango vibraki pe ville ya Kinshasa mobimba esangaki awa pona koyoka gouverneur Jontini Ngobila tango azwaki maloba visionnaire ya Kinshasa bopeto papa bopeto ndenge babengaka ye afongolaki bakinois su misala oyo esi asali pe oyo azali kokana kosala alobelaki construction ya quelques kilomètres ya banzela na ville province ya Kinshasa
ba éclairage public bakisele yango programme na ye ya Kinshasa bopeto oyo ezali kokoba kopeto la ville ya Kinshasa na oyo etali bongo marché central. Gouverneur Jean-Tini Ngobila-Maka a dénoncé ki ba complot ya mabe contre sa personne pe atalisaki que projet ya kotonga marché moderne oyo ko permettre ba kino bateka na kimia et ça est déjà mis en place pe alaki que misala ya zando ekosila ya mboto ke na ba élection ya 2023 pe bana Kinshasa bako sepela Fatibé. Alors situation ndenge boyebi tozu Kinshasa tokuti banyongo tuku meke mais mikolo yo nkita ya mboka ekoli ba recette emati tata mokonzi asali effort mingi po na ko régler makambo ya corruption et comme kosila ba recette ya mboka nkita ya mboka ebani ko mata et ko permettre biso to créer ba richesse bato bakoka kozwa misala mboka ekoka kotongama na ndenge ekoki Kinshasa na biso ebonga ba train ekota bato bali ya malamo ba papa ba mama batinda bana na bakelasi bana bakendeke kelasi ya mikolo nyonso ndenge tokoma leloyo na gratuité pona bana nyonso esengo te Fatibé. Est-ce que moto mosusu akoyi kouta soki wapi aya kolinga mboka na kolinga moko koleka moko est-ce que ça va demona kaka moto biso tomoni esika nini ye abotami esika nini ye akoli na bizaleli pe ya ye na bizaleli pe ya bapara na ye tolobi oyo biso toyebi aza lokola biso totia ye maboko yango wana bomoni ngai ndeko na bino Ngobila Mbaka Jean-Tini naponaki nakota na union sacrée Fatibé nazalaki na choix ata moko te choix ezalaki kaka moko ya kokota union sacrée mpo na kotia ndeko maboko mpe nalobi boye na koservir ye tina suka lokola serviteur mais mingi lokola mwana oyo akoservir papa na ye toboyi mopulu na mboka tolingi kimia toboyi batamisu mavondoro toboyi bango toboyi batamato kikalungu toboyi bango na Njibi na Masina na Kimanseke tosi tobandi politique ya éclairage public bomoni yango ese bandi malembe éclairage ekokota Njili mobimba Masina mobimba Kimanseke Nzele Ti Maluku Fatibé éclairage ekokota bisika nyonso na boye Jean-Tini Ngobila-Maka aéveillaki conscience ya bakinois mingi penza population ya tiango kosenga bango bazala lisusu manipulé te na ba discours ya ba politicien kasi ba soutenir mingi Fatibé Beton président de la République démocratique du Congo oyo azali na bilan moko très positif na 3 ans kaka makambo ebele si esalemi totanga gratuité enseignement biloko ekiti ba lisusu banzela mingi etongami ba billet d'avion ekiti pe bongo na boya asengaki population ya ville ya Kinshasa pe lisusu population congolaise nyonso ba soutenir vision ya chef de l'état po azali na volonté ya kobongisa mboka Congo na suka ya nyonso quelques personnalités présentes événement yango ba communiquaki boye toyaki ko soutenir gouverneur par rapport à meeting nae. C'est une façon de démontrer qu'il y a une cohésion entre Fatibé Beton et Jean-Tini Ngobila. Toye pour l'intérêt ya bana Kisasa, toye pour l'intérêt ya bana Tchango. Donc désormais et bandi na Tchango et na Mwamba na Funati na Lukunga pour soutenir la vision du chef de l'État dans la politique à ville à Kinshasa. Nous allons soutenir la vision du gouverneur. Pourquoi? Parce que le gouverneur va accompagner le chef de l'État. Le plus important c'est le Congo. Et les individus c'est le Congo. Alors Congo fait qu'un délibération.
rappelé que meeting oyo esalemi un jour avant meeting ya Lamuka oyo ezali prévu lelo samedi 9 octobre toujours na terrain Sainte-Thérèse na commune ya Njili. Kinshasa eleki partout. Armée abomi 8 miliciens Maïmaï na Bachou na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Image pe commentaire n'élément oyo. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba s'affrontaki na ba groupe ya ba miliciens Maïmaï depuis tongo ya samedi 9 octobre 2021 na ngomba ya Mugulungu na chefferie ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Porte-parole ya ba opération Sokola 1 na Grand Nord Kivu, capitaine Anthony Malushai oyo azali ko confirmer information yango a indiqué que bilan définitif ekoyeba na communiqué moko na ba air oyo azali ko landa. Mais société civile locale pona ye azali déjà ko beta lisolo ya 8 morts oyo ba kufi côté ya ba assaillant. Ba militaire FARDC ya position ya Kavisa na ngomba ya Mugulungu na chefferie ya Bachu ba atakaki groupe ya ba homme armé moko inconnu na tongo ya lelo samedi. Ezali bongo ba maïmaï oyo ba atakaki ba militaire. Bilan provisoire ezali ya 8 morts. Ba gris pe ba arme blanche ezalaki retrouvé esika yango ndenge ndeko oyo Roger Wangeve président société civile ya Bachu alobaki. Administrateur militaire ya territoire ya Beni Charles Omeonga oyo pe azali ko confirmer ba affrontement yango sans pourtant ko pesa ba précision sur bilan pour le moment. Tozali ko zela bilan mais mouvement esalemaki pe to ko zala lisusu surpute na ba hors la loi yango po ete bazali en débandade sikoyo ba FARDC bazali ko landa ennemi ti ba ko neutraliser ye. Le 23 septembre eleki chefferie ya Bachu ezalaki attaqué na ba inconnu armé. Yangwana yaki ko conduire liwa ya 7 personnes mokoka. Ba habitant ya Kamagondo, Kavasewa pe ya Kwarutavira bazalaki du coup déplacé vers la ville où ils allaient le mieux sécurisé, notamment la ville commerciale ya Butembo. Kaya ya ope stilo simba nde ba produit ya qualité au Beltesco ati biso na marché pour na bana na biso ya kelasi ba parents ononte bosombi bosomba po yango eza ba produit moko durable pe ezotika partout. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba jeu kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili zo célébrer journée mondiale des handicapés a on a mis pila pona ba détail. Le 9 octobre chaque année mokili célèbre la journée mondiale des handicaps. La source belé ezali conventionné journée le 9 octobre le cours particulièrement consacré na ba handicapé pe ba information concrète ezali disponible sur ba manifestation ezala organisée na mokili mobimba na occasion ya journée yango
Na cadre ya mokona lelo, Convention internationale globale peut intégrer pour la promotion et protection des droits et dignité de personnes handicapées et ça nyonso pour que ba personnes handicapées base à la reconnue dans la société pe droit na bango et à la reconnue pe respecter. Association handicap international ezali ko pointer combat makasi na action internationale pour la côté de la discrimination pe lisusu ko kitisa bandeko o bazali handicapé. Toyeba que droit de personnes handicapées ezali ko constituer désormais axe moko ya makasi au cœur ya activité parce que na bamboka ebele ba personnes handicapées bazalaka reconnu pe bazalaka respecté te. Association ya ba handicapé na bamboka mingi était makana cadre ya journal lelo pona ko senga que bazala reconnu pe bazala respecté na kati ya société ndakisa bazwa misala selon ba capacité pe ba potentialité na bango et non que bazala mise de côté parce que seulement bazali ba personnes handicapées. Journée à l'élo ezala initiée en 2001 dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Yango ezali processus moko ezali ko permettre batu ba travailler sur mise en place ya convention moko en faveur ya ba personnes handicapées na mokili mobimba. Convention yango eko favoriser prise en compte ya handicapé pe lisusu ko gouvernement et assurer bango vie moko ezali kitoko pe ba vivre malamu lokola bato nyonso base à la pied d'égalité na bato nyonso o bazali na kati ya mokili homme ou femme handicapé azali na droit ya ko vivre pe ya kozala na esengo na se na moi. Ezali la titre exceptionnel au nde société civile ya mokili ezali ko invité bato ebele ba participer na ba débat au côté ya ba représenter ba Nations Unies pour na ko senga que ba personnes handicapées bazala reconnu na kati ya société. Récemment tout monde qui na mboka na biso ministère moko spécial ezali ko s'occuper spécifiquement kaka na ba personnes handicapées. Tozali ko likia que grâce ya ministère wana ba personnes handicapées otomona kana ba boulevard na balabala ba cause récupérer grâce à ministère des Affaires sociales pour que batouana bazwa nini ya kolia pe nini ya kovanda na yango kozala handicapé et le but que mutu azala libanda ya société esengeli bato nyonso ba association to pe ba ONG batala likambo ba personnes handicapées. Na cadre ya journée à lelo ezali très important qu'on réfléchir sur avenir en mboka na biso kasi mingi sur ba personnes handicapées. Que vive la journée du 9 octobre, que vive la journée des handicapés. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo motuna etunami na KNB News est-ce que mobali akoki kobokola mwana ya mwasi na o déjà ba kabona to pe ba divorce déjà boka ndenge bakino ba réagir na micro ya Peggy Lunga. Na ba couple ebele to monaka mwasi to mobali déjà azana mwana na ya bota libanda avant ya na mariage. Kasi yango et empêchaka te bato mibale basangana to pe babala na seulement que bango mibale fo bazana motema munene pona kondima mwana ya muninga lokola mwana oye moko aboti mibali mingi bazalaka soki déjà kuti mwasi azana mwana akwa adopter mwana ana pe akokomisa ye lokola mwana ye kasi baka mususu ekomaka mobali alingi mwasi na ye alingi pe mwana ya mwasi na ye apesi mwana na affection azo considérer mwana na lokola mwana ye donc azo ka soin ya mwana na comme il faut kasi ye na mwasi bayokani te basali divorce mibali misusu ya mitema munene tellement que amesana déjà na mwana wana pe azana affection na mwana wana kokabwana na mwasi na ye ekostoper bolingo oyo azalaka nango envers mwana wana te ako continuer kozwa soin ya mwana wana kasi misusu pe o bakokaka choc te pe ya mitema mabe soki akabwana na mwasi donc akabwana na nyonso la ye yango biso magazine KNB News totunaki na population congolaise soki mobali akabwana mwasi et que mwasi yango ayaka na mwana na libala est-ce ko continuer toujours kozwa soin ya mwana wana atelenga na za parent na kosunga mwana pasa da mwana ngata libala kufi na kosunga ye kaka ata mwana de ainga na bokola mwana oyo boti ka yete mutako ko salisa même si mwana oyo ayaki na libala yete mutako kosunga yo on ne sait jamais et ko kabwana na bolingo ezala ngoki été ezala contrat so simité nda kinde ko tikala ka famille petit kala to yebi pe ya ka na sima na biso te bon eza indépendant mo pe na bato ngai ko sungo pa ni mte sunga ye to dagi na mwasi to kabwa na ye na droit est obligatoire te mais na motema molamo ya ngana sunga ye parce que to yebi lobité
le toyebi mais lobby ko yela biso toyebi te bon mama bolingo bolingo ya censé ka tubo zalaka e ko simba tout comme super ko simba te donc mutema mabe wana to super kanda na jamais ko zwango o la tsango pa bana on comprend ntambe mo ka yebi so simbe te mais conseil na on pesa bandeko bazalaka ndengo wana batika si s'agit à kosunga faut kosunga kaka po toyebi lobby te on comprend le toyebi mais lobby toyebi te bon baloba ke soko bali mama il faut bala pena mwana za na problème na bisota so na za na bakoki ke mwana wana za na difficulté na ko aider aussi on tanga na mama yeto kabwani bon na za na problème na mwana te bon problème ya mama jamais okola tsango mwana aussi on to bali mama na ye OK ko tsa mwana kati ba problème wana te pour moi on a dit déjà affection na yo azo reconnaître en tant que papa na ye so on a ma copie pour aider tant que ça a difficulté il faut aider moi na wana peut-être à rosaper utile pour na yo un jour so on a ma difficulté que on a la possibilité pour aider pourquoi pas aider azala mwana yo parce que bala ki mama na ye a droit ko sunga makasi Ada doit sunge makasi pona ni ke mwana kotala bolamu o papa salaki akotala libala o ya bakumbele na mama te po soki papa na salaki mwana na mabe mwana na kosunga te mais soki papa wana salaki mwana na malamu na ndenga tangisaki na ndenga bokola ke na ndenga lesaki ba maladi bakamunyoso tu aza capable ya kosunga mwana na 100%. To mona yango na sa moyo oyo okaza teka oyo moko boti na boso babote na mama ana tala bolamu oyo mama na salaki presque mwana na kata ndao yo tindaka yete otinda kai osana to ko sunga esala nango papa eza mabete ngato ko kabwana mobali ubela yaki na mwana ngai azala droit ko sunga mwana wana eza problème te to mona ngo pesala mamingi surtout zaki malamu na bolamu wana ngala sala kiye na mwana langa kozo sa mwana mabete so aza papa ya malamu ya akosunga bana akosunga mwana wana ngala yaki na ye tamsu koleka mwana ana tamsu pa kosunga mwana ana koleka bana tamsu botene na ye ngala mona yango mwana mama yaki na libala asungi papa wana o moboko li ya sungaki asungi pe makasi koleka kubana oye aboti eriva mingi basala bolamu epolaka te bolamu ya malamu so basala bongo en tout cas ba papa mingi bako changer pe na bande mibala basi baye na bona kata ndaka mabala soki okabwani na mwasi obala eke mwasi wana ayaka na mwana libala elingi koloba te eke okabwani na mwana wana soki déjà bomesa na mwana na okomise lokola mwana yo continue toujours kozwa soin ya mwana wana surtout misusu oyebi ke mwana wana soki abandonné avenir na ye pe baby po yo nde moto ozalaki wana mpona kosunga ye continue toujours kosalele bolamu ata kozala pa mama na ye soki aye kosenga yo aide ye po aza kaka mwana yo bolamu epolaka te Kinshasa eleki partout. Aussi sa édition ya mokolo lelo na côté sport wapi V Club azali sacré champion ya Lina Foot après décision ya tribunal arbitral ya sport. Nathan Siata pour na ba détail. Avec la pause Direction et communication et association sportive Vita Club a confirmé que Club Azali sacré champion il y a 26e édition il y a championnat national après avoir gagné procès Oyo et ben là il opposé Bango na Don Bosco na tribunal arbitral des sports TAS na Mukuse. Information Oyo Zaki confirmé mokolo lobby vendredi 8 octobre 2021 na Prince Lievin Nzazi communicateur ya Club. Après yango ezaki pe na vidéo moko ezaki balancé na ba réseaux sociaux et sika pi ba officiel il y avait Club na présidente na bango Bestine Kazadi bazalaki ko célébrer victoire Oyo. Selon décision ya TAS, V Club a ko récupérer 9 points na ye Oyo ezalaki retranché pe a cause la sacré champion ya édition ya 2020-2021 ya Lina Foot pe bongo et Sengeli bongo fait Bongo Fédération Congolaise de Football Association Fekofana Mukuse et Sengeli Afuta na V Club 4000 francs suisses comme dommage et intérêt na Vita Club. Par ailleurs, Coupe Interclub Yakaf Lokola déjà et Bandaki TAS a jugé que Mazembe pe Maniema Union batikala en Ligue des Champions PV Club na Coupe ya Confédération. Na bongo
Fekofa oyo azali lisusu accusé na likambo yango esengeli a se conformer na ba décision pe à rendre coupe na Vita Club. Pour rappel, V Club a saisi sa qui tasse pour na koluka réparation après ba décision prise contre ye Nanzela ya Fekofa sur affiliation ya joueur Matuta Lazao ancien ya Don Bosco oyo selon bango a changé ka identité. La décision wana ekutaki makasi na club ya Kinshasa oyo bakataka ye 9 points mokoka na 2 journées oyo etikalaki ya fin ya championnat. Lelo oyo Vita a récupéré 9 points na ye pe azali sacré champion ya Lina Foot. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News ya mokolo lelo esuki awa merci na bino ba nyonso bo disposa ki temps na bino pona kolanda KNB News ya mokolo lelo merci na confiance pe fidélité bozo lembate na kopesa na biso kasi na bosa na te kopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o basala ki mosala ki toko na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka régie esimba maki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lieu ya communication Jimmy Mukendi Chimanganga na bino tokutani mikolo ezali koya kasi na bosa na te ko souhaiter bino kimi na mabota na bino pe bon week-end. Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana kino